début de week-end, na mabota bino nyonso batata ba mama balandi info lingala journal à peuple pour na peuple. Tozana esengo makasi ya ko informer bino pambate ko informer bino des ara devoir na biso. To fongoli édition mokola lelo pour na kobisa bino ke Mbosso Nkodia Kwanga président ya Assemblée nationale ayambaki jeudi 2 septembre. Tony Tambwe coordonnateur ya programme DDRCS Héritier Mapindemi Benjamin Boulembi bapesi ba précision. Christophe Mbosso Nkodia Kwanga na Tony Tambwe ba discuter ki makambo etali désarmement développement communautaire yé coordonnateur national ya programme ya désarmement démobilisation pe communautaire et la stabilisation DDRCS ayamba makina audience mokolo ya le 2 septembre et pas ya Christophe Mbosso Nkodia Kwanga président ya Assemblée nationale na suka masolo na bango coordonnateur national ya programme DDRCS a déclaré que bayamba maki et pas ya président pe azalaki accompagné na ba membre mususu ya bureau bango ba biliskitaki mingi na ba différentes articulations oyo ezali ko composer programme oyo katina yango question ya cohésion sociale, désarmement, démobilisation à groupes armés, paix, insertion à bango, paix, intégration à la vie civile, paix na vie à communauté. Et ça qui peut question à développement communautaire, où il lingi ko rendre espoir pour na couper sa confiance et pas y a population, bazala qui meurtri na magambo etali ba conflit de guerre, pe ba déplacer, bato oyo nyonso ba perdre ba na bango, bamboka oyo e baby samaki. Programme oyo eko trouver moyen pour na kosunga ba communauté ba recouvrer de manière claire vie normale pour être ba yeba na kozongela ba activité na bango bazala ki satisfait na ba échange nyonso oyo esalemaki elongo na président monsieur Tony Tambwe Ushindi alobi a trouvé oreille moko attentive et pas ya président ya Assemblée nationale dans la mesure où après qu'on discutait na ba différentes articulations numéro 1 ya Assemblée nationale azala qui déjà très avancé na réflexion mingi penza en termes de moyens financiers oyo bakotia en place na cadre ya programme oyo pour esalema na ndenge ya malamu esengo na bango abakisi ezali ke ba constater que président azali très sensible pe azali ko estimer makambo ya malonga pour na programme oyo et kozala financer na gouvernement ba kozonga lisusu ba erreur ya makambo elekaki te pour na ancienne génération notamment likambo etali DDR NDP3 bango bazali fier pe satisfait honorable Christophe Mbosso Nkodia Kwanga sengi na bango ba élaborer rapidement ba prévision pe ba soumettre yango na bureau pour être commission ECOFIN oyo azali ko traiter makambo etali budget aye bandenge nini kozwango en compte. Tokotika la kaka na Assemblée nationale pour na kosinale bino lisusu ke plénière et bengamaki kaka te na Assemblée nationale pour na kokundola rapport ya commission paritaire oyo etiamaki pour na ba candidature ya ba bureau ya CENI. Est-ce que équation est commis compliquée pour na Mbosso? Ba réponse na nzela ya Héritier Mapindemi. Et ça qui annoncé pour le début à mois de septembre, plénière de l'Assemblée nationale pour constatuer na Oyetali rapport paritaire dirigé na professeur André Mbata Yango Zelama Kimingi kasi yango et kokaki pe ko baliser chemin pour na élection et yeba na ko plonger mboka na crise multiforme te na tina wana ba prélat catholique pe ba protestant bango ba contaki na intervention ya chef de l'état na qualité na ya garant ya bon fonctionnement de l'institution calendrier na ezala ki chargé pe compliqué équation Christophe Mbosso Nkodia Kwanga président ya Assemblée nationale ye azana charge moko makasi pour na ba ultimatum ya ndenge na ndenge oyo epesamaki pona ko trancher na likambo etali bureau ya CENI misusu bazali koloba ke Christophe Mbosso Nkodia Kwanga azali ko gagner moins temps pona ko contourner guerre oyo ezali entre ba confession religieuse pona misusu bazali koloba azali ko organiser séance ya réconciliation ya suka oyo bato nyonso bazali ko souhaiter nzokande révérend Eric Senga porte-parole de l'église protestante pour naye alobi iner et koki pour na kosilisa la divergence nyonso pe koleka na kambo pe ko doter CENI na bureau oyo bato bakondima entre deux positions oyo bazali koyo kanate et sengaki intervention ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo peut-être Christophe Mbosso Nkodia Kwanga azali kozela po yepe a s'impliquer na likambo oyo nzokande Christophe Mbosso Nkodia Kwanga peut-être azali ko grignoter moi temps pour na komona chef de l'état a participer kasi bato mosusu bazali ko pousser Christophe Mbosso Nkodia Kwanga ayeba na ko convoquer kaka plénière pour plénière et yeba na ko statuer par rapport à rapport oyo commission paritaire mixte et koyeba na kopesa
Entre-temps, mikolo ezali koleka batu ya ndenge na ndenge bazali kotombola mongongo pona koloba tuyebite soki plénière oyo ekozala convoqué quand pona komona eloko nini rapport ya commission oyo ebombelaki population. Totika Assemblée nationale tokende kuna ya primature pour na komisa bino que Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde hier à président qui jeudi 2 septembre 2021 kuna la primature réunion moko ya troïka économique sur place héritier Mapinde Minadina Sona Muyala. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé qui jeudi 2 septembre 2021 la primature première réunion ya troïka économique. Premier ministre Ye Azalaki rassuré à Lingaki Aye bandenge ninu équilibre et à gestion macroéconomique ezali entre les dépenses de la trésorerie et le gouvernement conformément à critères et accords conclus entre FMI, Fonds monétaire international et mise en œuvre et projet et investissement dans 45 territoires et la République démocratique du Congo. Ministre de l'État, ministre de budget Aimé Boji, ministre de la Finance Nicolas Kazadi, gouverneur de la Banque centrale Malangu Kabedimboui, Bango Nyonso va participer à la réunion. Objet à troïka économique au Yezalaki, co-surveiller de près les paramètres économiques nyonso réels, à savoir plan et engagement budgétaire, PIB, plan en trésorerie, PR, Oyo ezali bongo disponibilité pe liquidité na Banque centrale du Congo. Na masolo na bango bosimba ke pour la rencontre ya liboso ezalaki question pe ya kosala suivi ya accord conclu entre RDC na FMI na cadre ya facilité élargie ya crédit FEC. Bango batalisi ke ministre ya budget Aimé Boji na compte rendu na ye. Batalaki pe ba critères nyonso pe évaluation na septembre pe décembre na makambo etali ba indicateur ndenge ezali ouvert pe bazali ko maintenir élan ya principe pour na ko continuer programme oyo ndenge ezalaki prévu na tina wana ezalaki pe question ya s'assurer na bonne gestion en finances publiques par rapport à ba dépenses oyo ezali ko salema pe ko améliorer qualité ya dépenses ba mesure mosusu ezalaki annoncé na conseil des ministres par rapport à ba recettes ministre ya finance informaki bango na makambo etali évolution ba recettes ndenge bozali komona pe ba semaine eleki ebele makambo ezali kotambola malamu balobelaki pe amélioration ya recettes publiques ministre ya finance asignaki contrat moko ya performance elongo na ba régie financière oyo pe ba critères mosusu ezali lié na dépenses pe rémunération ba kosala ba effort pour na kotika na proportion ndenge bayokanaki elongo na ba partenaires pe na ngambo mosusu ba action oyo ezali ko concerner ba service ya l'état pe ba recette non fiscale pe na ngambo ya trésorerie bazali komeka kokolisa ba réserve ya échange ndenge ministre ya budget atalisaki na oyo etali ba investissement ministre de l'État ya budget a rassuré que misala ezali ko banda kala mingi te na étendu mobimba ya territoire national bango bazali ko lancer ba travaux et investissement na 45 territoires selon l'instruction ya chef de l'État ndenge alobelaki bango réunion ya troïka économique oyo esalemaka tous les 15 jours pe yango ezali outil moko ya surveillance ya marche réelle ya économie nationale ya République démocratique du Congo pe na programme formel elongo na Fonds monétaire international. Totika la kaka na même registre pour la commission que Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde abetaki pe masolona ministre burundais des affaires étrangères pour la tenue na Kinshasa ya 4e grande commission mixte République démocratique du Congo Burundi. Héritier Mapindemi Nadina Sona ba pesi ba détail. Jean-Michel Sama Lukonde ayambaki jeudi 2 septembre 2021 na cabinet ya Mosala na primature ministre burundais des affaires étrangères ya développement pe ya coopération ambassadeur Albert Shingiro ye akambamaki na collègue na ya Congo ya coopération régionale Didier Mazenga ba ministre Ominyo Sombale bayaki kotalisa na premier ministre chef ya gouvernement organisation depuis 3 jours ya 4e session ya grande commission mixte RDC Burundi devant ba Panzi Sango ambassadeur Albert Shingiro ye asepelaki na tenue ya 4e session ya grande commission mixte oyo ezali ko intervenir 33 ans après pe ezali ko marquer reprise moko effective ya ba relation ya amitié pe ya coopération entre RDC et longo na Burundi ezalaki visite moko ya courtoisie parce que ndenge bozali komona baye na cadre ya 4e session ya grande commission mixte coopération entre Burundi na RDC ezali commission moko oyo ezali ko se tenir après pratiquement plus de 3 décennies 33 ans sans que commission mixte oyo ezala entre deux pays yango pona kotalisa ke 4e commission mixte ya coopération oyo ezali session moko historique oyo ezali kubanda entre bamboka mibale bango bazana intention à renforcer ko cimenter pe ko bétonner ba relation d'amitié et coopération entre Burundi na RDC na ba domaine ya intérêt commun
notamment il y a défense, il y a sécurité, puis il y a frontières communes, échanges commerciaux, oyo et ça dans le cadre de la coopération dans le domaine socio-économique parce que bamboka omi balé bazali na centre d'échanges commerciaux dans le cadre de la diplomatie économique ndenge ministre burundais ya affaires étrangères atalisaki et sengeli bosimbake Bujumbura azali côté action moko particulier na oyetali diplomatie économique pe ezali kofungula échanges commerciaux entre deux pays. Burundi a une priorité diplomatie économique où ils allaient pointer exactement 4 ou 3 piliers, notamment il y a trade, il y a investissement étranger, il y a transfert, il y a technologie, natina wanande collègue naye du Demazenga, il y a intégration régionale, bango nyonso ba betaki masolo et longona d'experts bazali ko travailler makasi pona makambo nyonso etambola ndenge elongo bani. Didé Mazenga, ministre de la coopération régionale ya RDC, yepe akumisaki tenir à assise il y a 4e grande commission mixte oyo et qu'on permettre pour relancer la relation entre RDC et Burundi à rassurer que RDC Sengeli a relancé et a renforcé coopération dans les pays voisins na nyonso. Donc, poursuivre l'engambo mosusu pona comme Sabino que vice-premier ministre, ministre y a intérieur Daniel Asseloye a annoncé l'élection y a gouverneur na 14 provinces y a République démocratique du Congo Mikolo Ezali Koya. Bon landa ba détail na Dorcas Bouba pe héritier Mapindemi. Kala mingi te ba élection ekosalema na 14 provinces ya République démocratique du Congo. Pona o etali ba gouverneur pe ba vice gouverneur. Information o epesamaki na vice premier ministre pe ministre ya intérieur Daniel Asselou. Selon ba instruction ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi oyo apesaki par rapport ya ba province oyo ezalaki na mindondo et pa wapi ba gouverneur bazalaki deshi ndakisa na province ya Bazuele, Olomami, na Ituri après état de siège, na Kasai central, Kasai oriental, Kinshasa pe Kwango, pona ba vice-gouverneur, Lomami, Maindombe, Maniema, Mongala, Tanganyika, Chopo, pe Congo central. Selon VPM intérieur dossier eza déjà na mesa ya premier ministre pona kofinancer CENI, enfin que ba opération oyo esalema selon calendrier oyo bakopesa. Affaire Bukanga Lonzo, Augustin Matata Ponyo Mapon a décidé de porter plainte contre Modeste Bahati Lukwebo, président ya Sénat. Héritier Mapindemi a péci ma précision. Mingi bazali koloba ezali manœuvre ya ancien premier ministre Augustin Matata Ponyo misusu pe bazali komona azali kolandela ba droit na ye récépissé il y a le 31 août 2021 sous R cons et sali 16 39 signé et pas ya greffier Salou Kanchingo Viviane a indiqué que Augustin Matata Ponyo a porté plainte contre le bureau ya Sénat à travers président Yango Modeste Bahati Lukwebo. Motif ezali inconstitutionnalité, il y a décision numéro 006 bar K bar PAT bar Sénat bar MBL HFM bar EBD bar 202 il y a le 9 juillet 2021 portant autorisation à poursuite, il y a levé, il y a immunité parlementaire, il y a sénateur Augustin Matata Ponyo, Oyo et Zwamaki na bureau ya Sénat. Et Sengeli Bosimba que le 15 juin 2021, Sénat a pesa qui fait verte pour na lever ya immunité, il y a sénateur Augustin Matata Ponyo. Sur 96 sénateurs bazala qui présent en séance plénière, il y a parlement 49 ba rejeta qui requête Oyo contre 46 voix, pe bulletin moko ezalaki nul. Na demande Oyo ezalaki formulée par ya procureur général près ya cour constitutionnelle Oyo a s'appuya qui na rapport ya inspection générale ya finance Oyo ezalaki publié na 2020. Matata Ponyo azalaki blanchi kasi affaire Oyo y a détournement, y a fonds, y a opération, y a indemnisation, y a ba victime, y a zaïrénisation, y a ba année 70 après avoir coplacé na mandat d'arrêt provisoire puis na résidence surveillée. Haute cour a ordonnant qui main levée ba signifia qui que insuffisance y a ba preuve et monanaki pour na soutenir accusation. Natina wana Augustin Matata Ponyo azongaki un homme libre kasi na sima procureur général a landé lisusu makambu ya dossier ya Bukanga Lonzo pour na koluka kosambisa Augustin Matata Ponyo. Boye Augustin Matata Ponyo a boyaki ko coopérer na procureur par rapport ya dossier oyo plénière à se prononcer qui déjà natina wana inconstitutionnalité oyo ye a relevé
par rapport ya levé ya ba immunité na ye na bureau ya Sénat yango etindie aye bana ko porter plainte contre bureau ya Modeste Bahati Lukwebo oyo ye azali kokamba. Toko bana masolo mususu pona ko sabino ke na sima ya 4 jours ya ba épreuve ya examen d'état awa na République démocratique du Congo, inspecteur général ya EPST alekaki na ba média pona bongo ko pesa bilan ya ba épreuve ya examen d'état édition 2020-2021. Ba détail na Dorcas Bouba. Général, il y a primaire, secondaire, P technique et PST na Mokuse. Atalisa qui évaluation, il y a déroulement, il y a épreuve, il y a examen d'état 2020-2021. Oyo ezala ki mokole ya jeudi 2 septembre. Aloba ki que ba épreuve nyonso eleki bien na étendu nyonso ya République démocratique du Congo. Na yango Jacques Odia Musungai alakisa ki mécontentement pe aloba ki que makambu ya mabe nyonso ezala ki enregistré. Na ba surveillant oyo bazala ki corrompu na tricherie pe insécurité oyo ezalaki entre ba groupes armés na ba province misusu. Clôture ya session ya ba examen d'état eleka ki na note moko satisfaisante po ete ba problème ezangaka te na ba épreuve nyonso lokola disparition ya ba fond, ba élève oyo bazalaki séquestré, ba accident ya circulation, ba téléphone na kati ya ba salle ya examen, ba surveillant oyo bazalaki mêlé na fraude wana pe makamundenge na ndenge. Na yango inspecteur général ya EPST a déploré ki makasi kasi dans l'ensemble atalisi que session ya examen d'état 2020-2021 eleki malamu na étendu mobimba ya République démocratique du Congo et pa iwapi 800 000 finalistes secondaires oyo ba participa ki pona kozwa ba diplôme oyo et ko permettre bango ba entamer ba enseignement supérieur to universitaire. Entre temps ba finaliste nyonso baza obligé ya ko retenir souffle en attendant ba publication na quelques semaines. Et indaki mabe mercredi 1er août na Metexat esengeli boye bakeba agent pe ba travailleur ya entreprise oyo bango bazo senga départ ya comité de gestion na bango. Témoin événement Jérémy Makambo, héritier Mapindemi. Moto oyo bozali komona epeli bongo liboso ya bureau ya Metelsat kuna na commune ya Ngalima epai wapi assemblée générale ya ba agent oyo intersyndical ya Metelsat et organisaki bazalaki wana pona kosala restitution par rapport ya ba démarche oyo bango basalaki epai ya ba agent bosimba ke bayaki koyebisa ke compagnie na bango ezali kotambola malamu te. Comité de gestion ya Metelsat azali ko gérer malamu te nzokande na kati kuna ezalaki restitution pona kotalisa eloko nini esalemi na niveau ya intersyndical ba travailleurs nyonso bazalaki bongo unanime balobi mikolo eleki ministre ya transport Chéribin Okende alekaki kuna pona ko constater ndenge mapangu ezali kotekama mais gestion ezali komonana kasi eloko moko ya malonga ezali kosalema te na tina wana aprometaki akozongela bango topé akoza ba décision esengeli pour ba travailleurs ya Metelsat ba se retrouver kasi eloko moko bazali komona te nzokande na kati ezalaki assemblée générale libanda ba pne et pelaki moto na ndenge akosakana te ndenge kaka bino moko bozali komona na bilili veut dire ezalaki mwana abendana ezalaki moto na ndenge akosakana te nzinga ya siège ya Metelsat et yindaki na milinga ndenge bozali komona président intersyndical ya Metelsat elongo na secrétaire général na bango bazanga kite kopesa explication na micro ya Info Lingala. Ndenge tolobaka na français tolobi ventre creux na point d'oreille et ngoloba libumu nzala mato ezate oyo baza ko revendiquer ezali baza ko loba mbongo na bango baza revendiquer nini baza revendiquer ba salaire na bango biso tozalaki awa na toyaki tokutana na DG na bango bambala ebele tolukiye tokomeliye tosali nyonso o bato basalaka pona bakutana na mutu akangela biso porte na ye en tout cas na ndenge ya solo aboya koyamba biso tangu ya boy koyamba biso tomonaki ke ezali entreprise ya l'État tokendaki sikoyo epai ya l'État ye moko tobandi na secrétariat général ya transport tokei epai ya ministre tosololi
te présenter bango problème il y a Metelsat nde omoni sikoyo lelo ezalaki jour il y a assemblée générale il fallait tout ça la restitution et pas ba travailleurs pour na to yebisa bango nini oyo to salaki nini to sololaki tant to zalaki na secrétaire général tant to zalaki na son excellence le ministre ya transport oyebi makambo elegaki na Goma soki musala esalemaki awa malamu nde biloko wana balingi baprévenir déjà ke na date tel bato balongwa na place wana nde bato akufaki mingi te mais lokola misala wana esalemaka te bisika oyo ekoma bateka bandako donc bamatériel oyo ya kopesa badonné fiable eza susu malamu te nde yango wana ezomona ke Congo toza na baproblème puisque mosala ya malonga ezosalama te mpo na nini puisque bato bazotia bakonzi na mosala bazoyeba te rôle na bango ya bazojouer mpo na mosala etango na malamu mpo ke RDC ezala mboka oyo eza koenvie bato nyonso. C'est pourquoi tosengi chef de l'État atala miso na ye na mosala oyo ya bato ya meteo basala bongo na nsima baagent bamonaki mutuka ya directeur général ezali kobima toyebi te soki ezalaki mpona kokima moto to mpe nini botala ndenge balandaki ye. Bosenga ba agent pe ba cadre ya Metelsat ezali komona l'état ayeba na ko régulariser problème na bango ba se retrouver pambate bango balobi comité de gestion azali kokoba koboma entreprise na bango. Boye vice ministre aya kozwa comité de gestion na ye ya entreprise de l'état akende na bango so akomi na Kitambo alandi zele ya bandal akomi na Selemba atiki bango poto continuer na musala oyo malamu atika bango na Selemba sima bandal ndako ya pembe ezalaka wana. Na santé pour na etali COVID-19 esengeli boyeba ke selon rapport ya Organisation mondiale de la santé OMS na mokuse bango batalisi pic ya 3e vague ekomi na suka na Afrique ndenge Dorcas Buba pe Héritier Mapindemi bapesi ba précision. Selon rapport ya OMS etalisi ke tokomi na suka ya pic ya 3e vague ya COVID-19 nombre ya ba contamination ezali ya kokita na Afrique. OMS alobi que basigno ezali encourageant. Selon directrice régionale ya OMS na Afrique, Dr Matidi So, alobi 3e vague ya infection ya COVID-19 na Afrique ezali stabilisé. Kasibaka etikali kaka likolo lokola 248 000 cas ezalaki signalé poso eleki. Directrice régionale ya OMS alobaki maloba oyo na conférence de presse oyo asalaki depuis Congo Brazzaville. Alobi espoir oyo esangani na kobanga parce que 24 pays oyo maladie ezongaki 8 kati na bango to ya ba décès emati ndakisa Botswana pe Ethiopie. Biloko ya boye ekoki kozala éviter kaka soki ba vaccin ekoti makasi na Afrique. Dr Matidi So azali ko déplorer retard ya déploiement ya ba vaccin. Bosimba ke 4 milliards 6 millions ya ba dose ya vaccin epesamaki na mokili mobimba. Kasi ebele ekendaki na ba pays riche. Kasi ebele ekei na ba pays riche. Ezali ko garder espoir que 10% ya batu na Afrique bazala vacciné d'ici fin du mois ya septembre. Pe azali ko lika lisusu ke 110 millions 7 millions ya ba dose ekoya na septembre. Bosimba lisusu ke épidémie oyo ya COVID-19 ebomi 4,5 millions ya batu na mokili. Selon bilan ya OMS, plus de 213 millions ya ba cas ya infection ezalaki officiellement diagnostiqué. ONG Congo de l'Espoir ya mwana mboka Maotouene bango baza kopesa ba bourse pour na mboka Chypre et puis baza organiser ba cours de langue na informatique. Stéphane Skande, Michael Brustoto, reportage. ONG de Congo de l'Espoir ya mwana mboka le président Maotouene eye libino makambo ya bolinga kadi otuninga eza nini Congo de l'Espoir ememe libino opportunité to libaku ya kokende kotenga na Chypre pour la nouvelle année académique 2021-2022 batie libino ba bourse d'études ya kaka na passeport na yo
na ba bulletin ya 4e, 5e pe 6e des humanités. Na 2 semaines ya pamba oyoki, 2 semaines ya pamba ozwi visa na yo kitoko opesi Kinshasa na pipo. Biso ONG Congo de l'Espoir, tout le but est mieux placé. On a facilité bino ba démarche na courte durée na 2 semaines ya pamba olonge Kinshasa ok kotanga na Chypre. Esilité tellement soucieuse et instruction ya bana mboka ONG de Congo de l'Espoir et tieli bino mo bangé na salle informatique avec zamba ba machine théorie na pratique nyonso eza kotambola elongo kasi yoka tolengeli pe ba formation ya langue informatique na ba nyonso oyo baniko yekola et pa na biso nyonso eza ofele. Merci beaucoup. Okanisi esili tin Congo de l'Espoir ya président Maotwene etieli bino bacours ya alphabétisation gratuite yaka koyekola français anglais pe lingala okofuta eloko te otuni ngai adresse mpona barenseignement ya kokende kotanga na Chypre pe bacours ya informatique yaka na route Matadi numéro 3 bis référence Arrêt Libulu Camp Badiading. Kasi mpona bacours de langue to pe alphabétisation yaka na route bypass Arrêt Munongo na avenue Kimwingu numéro 43 p 45 na kati école excellence. Ah, Congo de l'Espoir, président Maotwene balobi toujours derrière vision et gratuité enseignement prôné na président de la République Fachi Béton Boye. Madame, Batorom Kokoma la souka ya présentation info lingala journal ya peuple pour na peuple. Héritier Mapindemi a saeli bino info ya ba journaux. Mbote na bino tofongoli info ya ba journaux na journal Le Vrai Modérateur. Auteur a commis affaire Bukangalonzo matata à traduire Bahati na justice. Wana ezali information et komami na une ya journal Le Vrai Modérateur. Augustin Matata Pogno sénateur Amoni Mabe Nandenge balongola ki ba immunité na ye na niveau ya bureau ya Assemblée nationale pendenge ni procureur général près ya cour constitutionnelle azali kolandela ye na likambo etali Bukangalonzo nzokande ba immunité na ye elongwaki po na makambo etali zairenisation. Augustin Matata Pogno azali ko comprendre te amoni inconstitutionnalité na ba levé ya ba immunité na ye na bureau ya Sénat natina wana Modeste Batulukwebo azali traduit en justice et pa ya Augustin Matata Pogno oyope azali komona mabe ndenge bazali ko empêcher à voyager. 14 provinces sur 26 provinces bazali concerné pour l'élection ya ba gouverneur pe ba vice gouverneur mikolo ezali koya wana information ekomami na une ya journal L'Avenir quotidien atalisi ke 14 provinces oyo ba gouverneur na bango bazalaki destitué depuis mikolo eleki et pa ya ba assemblée provinciale na ba vice gouverneur mosusu na tina wana ba harmoniser déjà elongo na commission électorale nationale indépendante CENI oyo akotisi déjà état de besoin na ye etikali kaka financement na ngambu ya gouvernement pour l'élection et salema na 14 provinces ezali bongo ba province lokola ya Kasai central, Kasai oriental, Congo central, Ituri après état de siège, ville ya Kinshasa vice-gouverneur pe Kwango pe ba province mususu oyo liste na bango ezali au total 14. Nangambo mosusu journal La Prospérité alobeli pollution ya ba rivière Kasai pe misusu bazai banamu yaya bazali ko calmer l'esprit natina wana point de presse salemaki entre vice-premier ministre pe ministre ya makambo etali environnement Eve Bazaiba pe Patrick Mouyaya oyo azali porte-parole ya gouvernement ba kalmaki l'esprit na occasion pour na kotalisa ke gouvernement azali koza ba disposition nyonso pour na makambo etali pollution ya ba rivière oyo afin que population amona pasi makasité par rapport à situation oyo esalemaki nzokande na ngambu ya Angola esi bandimaki pe batalisaki société oyo akometaki erreur ya ko polluer rivière Kasai na ngambo mosusu na sport to zonga na journal Le Vrai Modérateur et éliminatoire ya Coupe du Monde Qatar 2022 victoire ezalaki te pona Hector Raoul Cooper sélectionneur ya ba Léopard ya République démocratique du Congo un but partout nde ezali score et kabolaki bango mokolo ya jeudi 2 septembre na stade Kamalondo ya tout puissant Mazembe contre ba Taifa Star ya Tanzanie na information oyo nde tosukisi info ya ba journaux ya poko ya lelo oyo nazalaki na plaisir ya ko présenter bino yango botika la malamu.
Merci Héritier Mapindemi pour la revue de presse au Tukosé la biso baimbo kabososol qui est commis pratiquement na souka la présentation info lingala journal à peuple pour na peuple tozara toujours na senga ko présenter en pour na bino na sima caméra tozala ki na kikoyo sa édition ezala ki a Dorcas Bouba na montage tozala ki na Fabrice Lundombi coordination lokola momesano Héritier Mapindemi bande ko botika malamu ngai mno tokuta ni sous lobby toujours na compte info Lingala, journal à peuple pour le peuple. Au revoir.